Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Édition Kimbanguisto TV. Nous vous invitons tous à vous abonner sur notre chaîne. C'est une chaîne qui fournit des informations à temps réel. C'est une chaîne qui donne des informations vraies et une chaîne édifiante. Maintenant, nous allons vous montrer l'extrait de la visite des papas à Luanda. En tout cas, ezalaki visite moko wow. Tokolaki Sabino et Ango na résidence privée à Papa Paul. Donc, ezalaki visite moko kitoko makasi. Alors, Bolanda. Zimbangiza medo tuto mayendula Vomfumu Yesu watu vanantadisi Musongante mumwa muti ya filika Yetwa onto votu zolana Zolana, katu zolana Mfumu Yesu boyutu mwena o Zolana, si tu zolana, si l'omfumu Yesu se ulungana. Zolana, katu zolana, mfumu Yesu boyutu mwena o. Zolana, si tu zolana, si l'omfumu Yesu se ulungana. Makanda yezindinga luiza kutama Mulanda tumwa Yesu mvulu zya babo Wamona mpasi muna mfwilu vanati Ndinga Yesu donu ilayo Zolana, katu zolana Embo mfumu Yesu boyutu mwena o Zolana, si tu zolana, si l'omfumu Yesu se ulungana. Zolana, katu zolana, l'omfumu Yesu boyutu mwena o. Zolana, si tu zolana, si l'omfumu Yesu se ulungana. Balala, 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 balala. Tata mwanda tukulumbele muzola kwa kukutuvana mpuluzo watu kote sakunti ya velela twakukembelela mvuya mvu Zolana, katu zolana Embo mfumu Yesu boyutu mwena o Zolana, zolana Silo mfumu Yesu se ulungana Zolana, katu zolana Embo mfumu Yesu boyutu mwena o Zolana, situ zolana Silo mfumu Yesu se ulungana É pena que eu não sei falar francês.
Mama Mama alongi mokili. Alongi. Mama alongi mokili. Alongi mokili. A primeira vez aconteceu Em Braçaçá. A segunda vez aconteceu em Brazzaville. A terceira em Angola, com segredo. A primeira vez aconteceu em Kinshasa. A segunda vez aconteceu em Brazzaville. A terceira em Angola. Tata
yo yawe tata oyo bazali kowela nanga mokili mobimba mobanga yo yawe tata oyo bazali kokunda nanga yo yawe tata wela na ba oyo bazali kowela nanga kamokili mobimba mobanga yo yawe tata kunda na ba oyo bazali kokunda nanga Esuka Kiwanate, Tokolakisa bino pe visite ya Papa Armand na orchestre symphonique ya Luanda, ambiance botala ndenge ezala.
Centre. On s'est dit que tout le monde est portugais, mais tu mets tes arrangements pétés. Na sepeli, comme on a vu, on a moni vidéo, on a vu Nathalie. Mais lelo, nous avons bon ici, tous à la ici Kamoko, yango eze sengonangai. Tant Nathalie bino, na mi moni ndenge biso za gina bandedi. Nathalie kat na bino wa. C'est vrai, tant que papa dit bayo kokota. On a déjà surtout pour ça qui ben on a la kuna sima maman Chantal Azali on a allé parmi bando ali bosso ba bandi kat na orchestre Nathalie pe papa si bazali wana bazali batoyo ba mona ki bandi la orchestre ndenge to banda ki na passe na yoki biloke belé zangi bino les zangi na ngote to yokani hein zangi te. Tout à l'heure, dans la bimi, na vite kana tambula muke, pour être depuis to komaki, na zo zaraka ko kama kati na ndako. Dans la bimi di banda, Nathalie Musala, papa pour la saliawa, et salinga ye sengo makasi. Et sengo makasi pour na nini? Akanisi na bonzoto. Ceux qui te le bien étaient là, ça peut pas faire malongo nzoto, azonga, ayo kokota na paroisse na ye, oya le kaka kala, alinga ko reconnaître ngote. Eza boete. Et lo que c'est sengo, papa tika ke lo ko boye, banda ke bakseme comme belé, yango nde sengo. Na moni na leki lelo, biloko belé ezangi, mezali nango. To kanine na lobi ha. Surtout lo ko na lingete, voyage yo, ya solo bande ko bazana frontière. Ceux qui sont ici, n'attendent pas ça la libonne de lui. Nous avons cancellé la banque pour être bas au Leka. Bah, au coup, on a surtout dans les 5 mois, ils allaient s'engoter.
ndenge nalobi nalingi voyage oyo ezala occasion ekangisa biso nyonso tu tozala eloko moko po ete biloko ebele kuna biso tozalaka ngo na ndako tozwaka badon ebele depuis un certain temps tokóma na biloko kende kuta eloko mosusu ezalaka nango wana tanto nakana kokuta baarche o papa eyaka mindele mo batindaki yango ezali nango wana me koyoka bino bozangi eloko boye esali ngai mpasi na motema yango wana papa le azali wana pa Marcel aza wana na kosenga vraiment collaboration ezala makasi ngai soki batuni ngai na poto boni orchestre na wanga bete nga naza na orchestre na Kinshasa naza na orchestre na Brazzaville naza na orchestre na Angola eza boye te na olinga te nayoka eloko moko ezangi bino nalingi nayoka lisusu ndenge wana te soki tata aza nango bongo bana bazanga ngo eza normal eza normal te natali bapupitre ebele ezangi biloko te tokoluka ndenge nini tokotya likanisi esika moko mainstrument ezali nango ebele biso kuna na Kinshasa okotala kuna na bandeko la police baza na biloko basalaka na bango yango te tanto bakoluka échange na bainstrument mosusu oyo biso tokoki kozala nango l'essentiel toyebaki kuna na nini na Luanda baza na mposa bainstrument boye mbala mo toyebiki foto tya eloko boye mpona bandeko pembeni eye epai na bino yango wana kosepela vraiment mingi nzambe abongisela biso ata na mposa na biso te mposa na ye me koya mpe ya bana na ye baza koyawa eza na ntina mosusu te mpona kokumisa ye po ete vraiment na kosepelake ezalaka ngai mpe moto akoki kosenga meme ezala papa hérité aza professeur ya violon papa gelo professeur ya violoncelle bozwa nanu kama congé bokenda ata 2 semaines na Luanda bokenda kotravaille na bandeko mpona nini mosala tozali kosala na Kinshasa tolobaka OSK porte étendard du kimbangisme à travers le monde lelo nakoma esika mosusu oka nakomi kaka boye ntango kaka nalingi kose présente mais toyebi yo chef d'orchestre symphonique ya kimbangiste mosala biso yango wana esika mosusu moya kokenda kobanda koteya bango teke papa sibangi banga azali boyeboye mais ntango bakoyoka muziki bakoyeba nani wana bomami na nsima muziki wana ezali boye te yango wana nde vraiment nasepeli mingi tolemba te ezali nini moko eza difficile mais elukaka discipline makasi mpe boyokani toyokani tozala toujours na badisposition ya kitoko po ete muziki soki tosangisi na bizaleli mosusu ekende liboso te tozala na discipline makasi tozala likanisi moko eloko ebele natali lingomba so natali mosala boza kosala wa eza mosala monene mosala mosusu ezali na ngai na yo ntango kama cotisation emonani eloko boye emonani tosomba tolukiluki totie ata eza ebele te mais soki toza likanisi moko tobundi bokokende mona papa papa eloko boye ezangi papa koluka kotala bana na bino mo bosala nini papa tokokisi boye oyo kezanga papa kozanga te kotinela bino mutu okotala kaka eloko boye bokende kozwa bainstrument ebele tosombango moto azali koleka na ye okuta biso tosala ntinsani mais esengo boye bozala ngo mpona nini te toza koluka kama tokokisa quelque chose tosomba tembala combien bozoluka fo tokokisa 500 wana biso toza komela pema mpona kokokisa 500 moto akosika loboko na poche boye abimisi mala abina kosi tomona biloko wana eloko ezalaki mpasi moto akosika liboko na poche abimisi apesi biso yango mais bino na bino fo tozala na liboso likanisi moko ndenge nalobi nzambe abongisa bandeko baya tozala esika moko lobilobi mpe voyage papa Gomez kuna bolukilanga bamise mibale ya OSK Luanda baye korejoindre nga na Kinshasa tookende voyage eza possible te ntango nakendaka poto na bamission tokendaka na bango voyage ya liboso tosalaka ezalaka na bango kama te difficile mais lokola sikoyo toyebani voyage ya Monaco ntango tolingi okende nabengi kaka nalobi naza bamission nanga bautaka Brazzaville problème eza te bango bakenda na ambassade na bango bakenda ambassade na bango bapesi bango visa bayeki sasa tokutani biso tozwi avion tokei poto po ete papa alobaki papa Arma sangisa bana bozala esika moko kombo toza komema ya papa Arma te me toza komema kombo ya papa Simon Kimbangu
et wana eliki na ngai loka na moni bino lelo ezali ete nzela mo mato fongoli toyokani sika wana bino ba province ezali ebele lobi mpe na kosepena na yoka papa tokei nani soki na province noa toki kofongola OSK fo epanzana mpe partout mpona nini eza likambo ya papa Simoki Mbangu na kolinga te bino bozala na nsima même orchestre ezali awa naninga concurrence te mais natindi na komba papa Simoki Mbangu na kolika bino bozala meilleur awa na Angola toyokani otala mpe na bandeko oyo nakozalaka na bango en contact kuna batali na biso bato nino bakozala dispose bien sûr so nasololi baresponsable Oui. Oui, ça me fait plaisir d'être là. D'abord, c'était Kinshasa, Brazzaville. Aujourd'hui, c'est à Londres. Ça me fait plaisir. Ça montre que l'œuvre continue à aller de l'avant. Merci.
ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont ici à Luanda. Et je sais que Nakati à Angola, tout ça, la paroisse est belle. Et on a un peu de qui tapait dans la paroisse. Et pourquoi pas le péqué là-bas, comme sous côté la orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, il y a combien d'années? Je crois que cette année-ci, on doit arriver à 24 ans normalement. 24 ans. En bref, il va y avoir quelques 2 minutes. Ah, histoire de bandit, la séance à répétition. On a enregistré répétition. Tant on a enregistré répétition, on a aussi papa. Papa le dit, ah, papa, on s'est fait la mingi. Aux anaka la bande ko wana te aux anabango. Benga pe bande ko bazana ba mouvement mususu. Boza les sikamo ko bosala musala. Et tant papa le baka na yango, c'était en 85. Ce n'est qu'en 92, quand on a perdu musala un pilote d'avion, là s'est retrouvé dans le chômage, que j'ai eu le temps de remonter les Kambango. Et c'est comme ça, fin 93, 93 déjà, tu vas déjà bien bande comme Soussou, bah fétiste. Va rejoindre Tawana Kebibi et 94 net la formation il y a maman jeune garçon comment la violon et c'est comme ça premier concert le 3 décembre 94. Vous avez donné du kimbanguisme. Si non c'est dit que nous on fait véhiculer le nom de Papa Simon Kimbangu. On ne va pas peut-être directement commencer par venir dire notre credo. Mais à travers la musique, Moutaza Curé, Yaroyeba, mais orchestre Wana, ça porte ce nom-là Kimbangu. Kimbangu c'est qui? Et c'est par là que la personne va découvrir la personne de Simon Kimbangu. Parce que ce que Bête apporte, on le dit qu'il y a tout pas au thème à Papa Simon Kimbangu. On l'a vu sauter. Mais tant que et le que du coup par curiosité mais comment est-ce que vous réalisez le copoé? C'est par là que il y a eu telle personne, c'est par son enseignement que vous voyez cet orchestre. C'est comme ça qu'on se dit que l'orchestre symphonique kimbanguiste porte étendard du kimbanguisme à travers le monde. Et pour terminer, c'est quand même curieux. Pourquoi vous n'êtes pas égoïste? Évidemment, aujourd'hui, vous avez donné le feu vert et qu'il n'a pas province, qu'il n'est partout, papa. Il fallait que c'est la vie de mon papa. Papa, le au 5 sabbats. Non, 5 sabbats. Tu sais que tu exclure Batmoussous. Ah, c'est très important. Si tu as 5 sabbats, il faut bien abattre surtout. Ah. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci. Allez, bonne soirée. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons remercier la famille Sans, Kobandana maman Kwanka Diti, na maman Solange, Nengeto Mesana Koloba, Bazali Batumoko. Te remercier Ediba Business. Un petit coucou à Francine Bemba, maman Lopango et à Aristangu. To sengi na bino bo s'abonner na chaîne na biso édition Kimbanguisto TV. Bozala ebele ya ko s'abonner na chaîne biso ezo fournir ba information à temps réel ndenge to lobaki na ebandeli toujours. Alors to sengi pe kimeza na mabota na bino et que nzambi azala pe na bino toujours. Merci beaucoup. Ciao.